Mbote na balandi nyoso ya magazi to komi wapi na lobaka toujours to répondre kana ba ici kanyoso ba benga biso to se retrouver na limité sujet mairie place oyo to yebi mama Elodie comme mama présidente ya Congo Tisme ezanini bolakisa bino ba image ko talisa bana oyo to kanga bango bandoki bana o soki bapaya baye na ndako bokanga bango na ba chambre bapaya ba mona bango te mais le contraire baza bana lokola bana nyoso yako kamwa ezanini mama Elodie abota bana na ye mibale ya liboso ya mibale na mikili ya poto pona kolakisa o que non c'est pas dit koza na États-Unis to na France nde peut-être likambo ekozwa oti mais lelo azui courage ya kozonga na mboka na ye Congo peko ya kosunga bapara o baza na bana lokola ye po ye moka yebi douleur na pasi ya mwana o aza na autisme yango bamonaki numéro 1 ya pays Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État ye moko ayaki kosala ouverture ya eloko oyo lelo bazo kofete na bana wana pona kolakisa bapara que ce n'est pas mwana abimi lolenge mususu ndaza mwana ti nde bozo mona ke non lelo première dame de la République yango lelo bokomona ndenge ako solola na bana ndenge ako yamba bana ndenge ako sala devoir ya mama et pas bana yango biso tokomi wapi na bokasi ya mama Elodie nde lelo bokomona nini première dame aye kosala lelo na 6e mairie à travers pe moko ya mwana mboka Tim Timothée nde toza awa merci.
pour cette fin d'année, procéder à une rencontre avec les parents dont les enfants sont autistes. Et en cette occasion, nous avons aussi présence de la distinguée première. Alors rapidement, vous savez, quand nous avons commencé à faire du diagnostic dans notre centre, nous avons constaté que sur 100% des parents qui venaient, généralement ce sont des femmes qui venaient avec les enfants. Les pères également, très souvent. Et quand on a commencé à poser des questions, on s'est rendu compte que bien souvent les mères nous demandaient qu'elles étaient seules face à ce combat-là. Alors vous imaginez, comme on dit, comme chacun le sait, ce sont les familles fortes qui font des nations fortes. Et bien souvent, la cellule de base qui est la famille, c'est pousse le rôle capital prépondérant de la femme. Or, une femme seule dans cette situation, dans ce combat, naturellement est une femme faible. Or, l'union, dit-on, fait la force. Sauf que dans cette situation-là, ces femmes, généralement, sont faibles, elles ne sont pas fortes. D'où l'intérêt de la première dame de notre pays, qui a eu cette vision bien à la base, qui a compris le danger que vient notre nation. Nous l'avons dit, les familles fortes font des nations fortes. Or, une femme qui est des familles fortes, qui vont créer demain des nations fortes, et donc qui fera certainement de notre nation à l'avenir une nation forte. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, applaudir fortement la Fondation de l'Église de Jésus? Bino, et tous les parents, vraiment, les camarades d'autisme, on a découvert un maman Elodie depuis la naissance de Moussa. On ne va pas revenir là-dessus. Je me suis dit que Ngaï Penakoya, on a fait quelques cadeaux. Comme tu as vu que quand on a des autistes, c'est un peu difficile. J'ai emmené que des friandises, ce genre de choses, moi, on est sur le Varango. Des petits jus, des biscuits pour ne pas fêter le Noël. Sinon, vraiment, je vous encourage. Puisque ma maman nous aura toujours ma casse. Il y a un moment où on aura toujours des vies dans la fondation. Slogan de Zali plus forte. Donc, ensemble, toutes les femmes, si on se met ensemble, sincèrement, on sera plus forte. Papa, cause parce que au quotidien, autiste, on va éviter ce que c'est juste. Mais, Napoléon, on n'a pas mis 9 mois de tribunal. On a dit que vous avez toujours ma casse. Et je suis là pour accompagner maman Elodie. Dans le combat, nous sommes à su, on était tous sont là-bas, pour la normale. Mais bon, nous avons dit pourquoi. Donc, tout le monde est dans ma propre mais tous ont toujours ma casse pour la merci pour l'accueil et bon, bonne journée. Merci beaucoup. C'est à moi. Hello, Brian. Hello, Brian. Hello. What's your name? My name is Brian. Brian. What you study? I study. Expon de fast food. Do you speak English? Yes. Okay. Récite l'alphabet français. Parle fort. Allez, il faut l'encourager. Allez, encouragez-le. Vas-y, Brian. Vas-y. Bonjour Kena. Bonjour, Madame. Comment c'est qui? Madame China. Tu vas réciter, ok? Vas-y. Bonjour. L'alphabet français, vas-y. Parle fort. Parle fort, l'alphabet français, vas-y. L'alphabet français,
autisme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, S, T, V. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous de vous informer qui sommes-nous réellement. Nous ne sommes pas malades, plutôt nous avons un trouble de l'autisme. Bien sûr que nous pouvons fonctionner aussi comme vous. Sincerement, nous sommes accompagnés. Prions de nous soutenir à travers les schémas. Le dossier très fort pour eux, s'il vous plaît. Voilà, ils vont passer un par un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une belle occasion pour nous de vous informer qui sommes-nous réellement. Nous ne sommes pas malades, plutôt nous avons un trouble de l'autisme. Bien sûr que nous pouvons fonctionner aussi comme vous. Sincèrement, nous sommes accompagnés. Prière de nous soutenir à travers les ombres qui nous engagent. Merci beaucoup les amis. Pendant qu'ils vont reprendre leur place, nous demanderons à l'assistance de bien... Applaudissez pour eux s'il vous plaît. Bien sûr de monsieur de la commune de Lille. Attention madame. Cette équipe-là, et nous accueillons les parents,
diagnostic, on oriente les enfants vers les centres selon la proximité de la vie des parents. Ah oui, le diagnostic, la première étape, lorsqu'un rendez-vous a été pris par le secrétariat, par la ville, il y a au moins 3 à 4 cas qui sont classés par semaine. Nous avons 2 jours par semaine, il y a mardi et jeudi. Si le parent vient, la première chose, c'est un entretien que nous appelons un entretien de diagnostic. Avec cet entretien, avec le parent, on ne reçoit pas un enfant sans parent. Les enfants viennent toujours avec leurs parents pour nous raconter un peu ce qu'on appelle l'anamnèse, l'historique de l'enfant. Et puis on essaye de soumettre l'enfant à certains tests. Une fois que nous remarquons que l'enfant répond aux caractéristiques de l'autisme, on voit maintenant par rapport à où l'enfant habite, on peut orienter l'enfant, ça peut être au CMA, Ami de Daniel, bon départ, ça dépend de là où l'enfant est. La difficulté, c'est que la majorité d'enfants qui reçoivent le diagnostic de l'autisme, même si on peut les orienter, mais là-bas dans ce centre-là, les parents doivent payer. Et ce qui fait qu'on a plus ou moins un grand statistique d'enfants qui ont reçu le diagnostic d'autisme ici chez nous, mais les parents ne savent pas, n'ont pas d'argent pour que les enfants puissent bénéficier des interventions. Pour la rééducation, et généralement la rééducation se fait ici par une méthode qu'on a. Chaque enfant. Encore une fois, les applaudissements s'il vous plaît la S'il vous plaît.
Merci bandeko quand tolobaki toujours présence na biso na autisme pe tomoni penda présence ya première dame yango tokotuna impression ya batu ou peut-être bamona ka na télévision mais comme on a penda Denise Nyakero Tshisekedi présence na epe ko kabola ye mo biloko et pas bana yango tokotuna pe ba mama ndenge nini bayambi yango mbote mona mbote papa nakoyeba kombo nao komona nga Sandra Mubanga on a la première dame Denise Nyakero na télévision mais lelo yo moko au vivre à live oyambi présence nae na place ya bano ndenge nini. En tout cas ezali sengomi komona première dame Koya ndenge balobaka na français c'est une dame de cœur azali maman asali différence te azeli te que ezala ya kutana kawana pour soutenir bato ya kawana aza maman ya bana nyonso maman ya bana o bazali na ba problème ba o bazana ba handicap ba o bazape malamu aza maman ya bana nyonso to sepeli vraiment parce que ye moko aye personnellement à se déplacer malgré ba multiples occupations na ye atali bana wana apesi bango ba cadeau pe bana wana ba remettre ye memo ce qui est sûr to yebi que memo wana e kozala lettre morte te to koyoka basango bokozala wana bokozo ba image bokomona comment à exécuter makambo bana na basengi na kati. En tout cas merci beaucoup na présence nae toza nae na bolingo makasi. Merci bandeko kandenge toujours kosalaka boulot nini okoloba na ba para o bazana bana wana ndako okoloba na bango nini. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour la question autour de et là, vous êtes senga la parents wana. Tonto la kisana que banana baza bana pambate, baza bandokité, mais banana peut-être bako bongi sa vie na bango. Parce que lelo présidente na biso congotisme maman Elodie azana bana mi balé bazali botiste. Mais c'est grâce à banana lelo que makambozo salema boy. Nana wa kao kanisa ki lelo président de la République, maman présidente bako ya na place au ka pona banana. Ozomona ki lelo banana ba parents faut baye baki banana baza bana neti bana nyonso ba aider bango bazwa bango en charge que lelo et comme ki bana pe ba aider bango plus tard dans la vie. Nini okoloba na ba para o bakanga bana na bandaku o bazolo ba neti bozo rêver mais lelo makambo bozo sala ezobotambo okoloba. Vraiment to sengi na ba parents nyonso ba garda bana na bandaku bo bimisa bana bo mema bango pa na biso na siège congotisme biso awa to salaka diagnostic pour na bana to kozwa bango en charge après to orienter bango to memi bango na ba école pour ba aider bango biso awa siège na biso izana limité na 7e rue 818 avenue La Révolution. Tous senga ba parents na boya na bana ezana ngo ofele boyeka na bana biso to orienter bango to aider bino pour bana bazala ba kenda rapé classe parce que moi na so ba détecter autisme très tôt moi na ko sala makamno so neti biso nyonso plus tard ça dépend degré ya makasi ya autisme mais lelo so to détecter autisme très tôt bana vraiment lobby que ba sala na bango nyonso biso nyonso to sala alors tous senga ba parents bo memela biso bana papa na ngambote naza malamu papa na ngai nanigi oyebisa bato o bakolanda yo kombo na yo après tu évoluer. Merci beaucoup. Kombo na ngai ezali Joachim Mokau Ebwel nazali professeur na université ya ba université et puis domaine na ngai ezali makambo etali makambo ya mutu ya bana makambo etali oyo bakokoso bana bazalaka na yango ezala mwana wuti kobotama na ndenge akola akoma adolescent wana ezali oyo domaine na ngai ya spécialisation na français babengi yango psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Yango wana nde domaine na ngai. Comment na lelo première dame asali échange na bana ozo formé et salio ndengeni. Franchement, na yebisa ya solo que epesi ngai esengo makasi na sens que depuis nga na silisa na mikili ya poto ndenge yo uti koloba na ya na mboko oyo depuis 2001 na bundi na domaine oyo nazokende na ba ministère ebele na mona te mokonzi moko ezala ministre moko alongwa biro na ye aya esika biso to sala mosala moto aliboso na moni o azali ko s'intéresser na makambo oyo ezali président de la république ye moko ndenga yambaki biso na biro na ye ya mosala et puis ayebisaki biso que en tout cas na kokoso lokole yebanite na mboko na biso et puis lokole na bamboka ebele ya bapaya ezali nde président de la république nde moto azwaka yango na maboko ngai moko na ndimi na songa bino na accompagner bino lelo oyo
na occasion oyo ya fin de l'année ya kokabola bakado epa na bana namoni mwasi na ye oyo première dame madame Denise Nyakeru alongwe pe ya ye alobi ngai naza mama na ye pe en tant que maman pona koka koya kotala bana oyo na participer na ndenge bazopesa bango bakado epesi ngai esengo mingi pona kanisaki mosala nazosala moto moko lokola azokipa yango te namoni sikoyo ke babandi kotiela yango maboko nasepeli mingi vraiment mboka mbote ndeko Fofana nalingi nayeba kombo na yo ngakombo na nga Dickson Mobimba otiki mikili ya poto oye comment on a lelo présence ya première dame de la République Denise Nyakero et salio ndengenini bon naturellement eza esengo munene parce que ndengo moko lobi azali première dame et première dame azui temps wana pona ko ya kotala bana oto encadraka o bazali ba autiste oui ezali esengo parce que ezali honneur makasi ya salibiso voilà ce que lelo ezali lokola aventure mais lelo lopango bato batondi nalingi oyo oza nango posa bana ya autisme basala ebele pe bozo traiter bango gratuit nini okoloba na bapara oyo bazotikala kokanga toujours bana na bandako kokanga bango bandoki mais lelo bana wana batangi basali démonstration anglais alphabet français devant première dame pe bazui memo bapesi première dame tomoni ke na motema na ye ya bomama akorépondre okoloba na bapara wana ni en tout cas message to repesa na baparents ezali boy autisme ezaki ndoki te ezali pe sujet à sonité ezali te parce que au salaki eza conséquence ya péché te voilà ezate parce que au salaki boyendo zui le fouti ya mabemo au salaki bazali bana lokola bana nyoso simplement ceux qui baza diagnostiqué très tôt accompagnement pe salami très tôt et oui qu'on permettre que vous en avez un diagnostic moko un peu plus approfondi donc yango wana tolobi na baboti nyonso botika ko bomba bana centre lelo ezali diagnostic zo salema na contribution moko kaka ya moke yango wana tolobi na ba maman tolobi na ba papa boya na bana na centre pona kosunga précisément centre est placé centre ezana limité avenue Révolution numéro 818 Moussikate na Kin Marché et puis Tokangamina direction générale il y a un pot hein tout ça juste à côté donc horaire il y a passage ezali tous les jours lundi à vendredi 9h à 16h30 secrétariat ezali soki boye bon okuta secrétaire à Rosoa ba coordonner na bino a Rosoa bino pe rendez-vous na expert pona passage il y a diagnostic pour diagnostiquer les kamalamu pour battre la bino donc centre ezali ouvert toujours fonctionner déjà depuis le 26 juillet mokolo mokonzamboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi ayaki a inauguré qui centre la biso et depuis ezali fonctionnel moi le basuka attaque déjà tout dans la fin de l'année na bato nyonso o balingaka Nixon bato be bazotala boulot ozo sala alors moi message à Souka ezali boye to lancer deux messages to lancer message à liboso na population mon autisme mais comme handicap nyonso pe belé comportement na biso vis-à-vis ya bao bazali na handicap wana pe vis-à-vis ya baboti to ali bota o bazana handicap wana ezali peu important il faut changement de mentalité salma na niveau wana parce que mingi baboti o baza babomba bana et ça parce que tango balobi mwana na bango zandoki mwana na bango mtasili sara libota ou tango balobi que papa na zana mbongo kasi c'est normal à sacrifier mwana na bomona wana et c'est ce qui fait que ça empêche na baboti po baya ko sala diagnostic ya baboti ya bana na bango yango wana toza koloba to changer mentalité regard ezala différent autisme ezaki ndokité autorité to manole kaka to le kaka na ba bureau ya moko bayambaka biso quelques-uns bazali son excellence Willy Bakonga avec adjoint naye son excellence Didier Bidimbu ce sont des gens qui nous épaulent hein bazo soutenir biso alors ebele pe ba emboîter pa na bango pour na ba permettre biso to kende liboso voilà le message du soutien sur le plan financier pour concrétiser ce grand projet voilà mbote ndeko comment na yo awa tolingi toyeba kombo
Merci beaucoup pour nous couper sanga parole. Comme on a eu monsieur Mwanga Bijou Van, nazali congolais, na botami na Kinshasa, mais na vandi na mboka France précisément na Paris. Nazali parmi bateau bazali ko lengeli o ba lengeli makamboyo parce que biso tozali ba oyo to bengami ba responsable nazali responsable ya Canopis événementiel et Canopis événementiel et s'occupaka na organisation ya ba grand événement donc na utaki Paris une équipe nanga uniquement poto ya to meka ko chama boko pona makamboyo moni mama ya liboso ya mboka asili ko chama colonel awa nini okoloba na ba para o bazana bana ya autisme comment na lelo bana wana ba sakani ba lié pe baza servi na première dame okoloba nini na oyo moni na miso. Tout d'abord avant na loba na ba parents oyo bazana bana ba autiste na ngina banana nous kopesa merci beaucoup. Je vois vraiment pourquoi Nzambe tanga kili mokili na ye asalaki mwasi et komona ke mama o to bengi mama Denise aya awa ne sika oyo pona ko participer na lisanga oyo to bongisi ya bana en tout cas il faut kopesa longo na mwasi ya papa Félix o azali mama na biso mama Félix vraiment ndeko nanga mwasi ya liboso na ko banda ko remercier ezali la fondatrice ya Congo Autisme fondatrice à Congo Autisme ezali madame Diakité Elodie ye azali liboso mama oyo azali témoin oculaire ya situation oyo tozomona oyo donc e bandi na ye à vivre yango azana bana mine ya mibali na kati ya bana mine mibale baza ba autiste donc baza ba diagnostic bazali diagnostiqué autiste alors mama oyo na bana wana avait na bango 2 années oyo liboso aza dans le vingtaine d'années oyo mibale alandi ya na ye leki ya na ye ndeko nanga komona une dame comme maman Elodie côté les malelo vraiment il faut qu'on pese longonia alors na ina yebisa bandeko ba parents oyo pe bazana bana bautiste balobi exemple malamu nde tolandaka batala maman Elodie dans le néant na elo côté na kati na humiliation na kati na pasi asili ko telema alobi te lokola ba oyo nga bazozwa privilège na poto na suka na poto te naza mwana Congo tika na kende na mboka nanga na luka bandeko to sangana to meka kotala soki to ko apporter un plus na bano pe bazali sur place na Kinshasa yango moni centre oyo Congo Autisme et Salami ezali pona ko meka pe ko pesa apport na bana oyo bazali awa alors ba parents balemba te bana wana bazali maladie bazali bana oyo baza kompana nyonso soki babombaka bana ba chambre o ba tchaka bango à côté balongola bango balobi vraiment boluka ko tcha bana wana bazali sika moko l'inclinaison ba inclure bano na kati ya vie familiale na société ba omona vraiment que ékoleka malamu. Merci Mélodie Moté. Mbote papa. Comment na yo a tozio na bureau na o a chaud et le qui lokola aventure mais ton moni présence à chef de l'État ton moni présence à première dame nini okoloba na ba papa congolais na ba maman congolais. En tout cas na commission Nzambe parce que au moins il est aux déjà na communauté na biso africain soko boti bana mwana oyo azana problème déjà ba déclassera hein azara ko azamututé mais soki bino monde bozomona eza na nzela nde ya mwana bango ba déclassera ndenga na komo kutana na bino lelo nde sali ke président de la République ya ko inaugurer centre nde sali ke maman Denise ya kutala bana ba autiste parce que hier ko la zana fondation plus forte tout ce qui touche rabasi ya zala nango sensible makasi autant ko ki na sali loko na équipe nanga pona ko remettre ba cadeau à Noël pona bana ba autiste et to recevoir ba parents bango ba kité loko ba maman ba sala na bana fona ya kutala yango yaki. Maman Elodie alobaki ke ye moko aza victime ayebi pasi po moto azoka to moto abela diabète ndaye ba pasi ya diabète tomoni ba photo nde olobaki na ba vidéo eleka bato nyonso babenga biso balobaki peut-être azokosa lelo tokoti na bureau tomoni ke otie ba photo penda ya bana nao pe lelo tokamwe komona mwana ya autisme azoloba anglais azoloba alphabet français nini okoloba na ba para
pour aux responsable ya ba parents nyonso bazana bana autisme ba moni bana à travers image trésor zolo a filmé moi na zolo ba anglais azolo ba alphabet sko lelo okoloba nini na ba parents ou bakangaka bana bandoki soki mopaya koti na salo bakangi mwa na chambre ozoyoka makelele mozomona mwana te okoloba na bango nini kaka ndenge moko olobi wana mwana ya autiste azoloba anglais azoloba alphabet bana mpe babandaki kaka bongo ntango aza moke azosala bacrise ya autisme ça veut dire aza hyperactif azobouche matoi azosolola te mais baparent na bango olebakanga bango na bandako bazwaki décision okende na bango na bacentre mwana autiste oyo afréquentaka centre oyo aza suivi na ba éducateur éducatrice oyo asalaka baséance ya ba jeu éducatif au fur et à mesure azosala ngo mwana kose débloquer malem peut-être lisusu esilaka nyonso te parce que l'autisme ne se guérit pas ça il faut le dire la vérité mais il y a beaucoup de changements bana mingi bazaka changement yo moko mwende mwana na ba oyo bakangama na bandako po sikoyo abika est impossible pourquoi parce que ata batikeli ata chance te mais soko otikeli mwana autiste chance olobi te nakende ye bobatala babanda kolandela ye nanu baséance mikolo nyonso tozolemba te mokolo mosusu mpo kovanda boye ta mosusu azalaki ne moto amayele mais bombamaki parce que bakangaki akobanda osala baprogramme oyo okamo otala nde bana na yo moko omonaki na miso ya bato bavandi lokola bana nyonso tu malgré ke baza na batike na bango mais c'est pas grave hein? Voilà. Merci mame odina otikao parce que vous avez la responsabilité ebele okoloba nini na batu baza ko accompagner yo pe na ba congolais lokola yo baza na makila poto baza na musolo ebele bazozanga ya kosala nango mais yo ndenge ozongi mboka oyebi mwa batu ba pe na musolo na poto babulaki na tozongi nazar mais bamoni chef de l'état bamoni première dame akaboli biloko na bana o balobaka na famille bazanga tina moi liloba na diaspora pe liloba suka nde tokoti d'ici là tozokota mbula sika 2020 nini okoloba na bato nyonso oyo balandaka congotisme comme liloba ya mot d'ordre d'entrée à 2020 na 2020 ndenge nalobaka ke pardon bopesa bana wana chance boya na bango omwe mpona badiagnostike bango nayebi ke kinshasa eza monene ndenge chef de l'état alobaki tosala yango na congo mobimba tashe eza monene mais il faut commencer quelque part bino moko bomeka na koya bongo bomona oyo baza na mpasi ya kofutela bana classe parce que classe eza cher nga nafungolisa centre récréatif awa donc eza presque école mais eza école te ça veut dire quoi ça veut dire mwana autiste baye akoti awa sakani basali baje éducatif baéducateur baza na bazolakisa ye comment enfiler les perles comment faire ci comment faire ça après balie bazongi mpa na bango wana par contre eza gratuit sikoyo imagine ye motokanga mwana ndako atambala moko na semaine so obi omema na centre récréatif ozozonga na mwana ndako boye mwana aza épanoui eza esengo te toloba yango bina lingala ya ntina te mpe ekomaka na ntina nazo insiste naza na bana minei mais oyo bazosalaka na mataka bavio na yaka mpona sokipe na makambo eza baoyo baza na problème baoyo baza bautiste nde moto apesi nga lokumu je peux dire donc il faut tokeba na lobilobi eza ya nzambe mwana obomba na nsima ndako ta mosu nde ye wana nde nzambe atie elembo sikoyo ozwa chance nyonso tu okanga ozolanda donc faut kosala attention na likambo oyo yo osalaka bagene na sec yo wana momati ngomba yo wana moke mikolo naza na ngomba mais so bayepa na yo moto okezalaka na ngomba baoyoka voi mona nsima ndako obomba mwana aza soni mpo na yo nga soni ezalaka te eza bongo nga nadesinaki motu te nzambe apesi nga imagine so natiaka bango na centre to na plaçaka bango me nga na profite ta boye te nasala ta mosala oyo me nga nazolobala bamama boye soki nzambe apesi nga pemba bino bamama nyonso to ya bacommune rekile wana oza deja na esika mosika courant eza te mai eza te na mwana autiste nzambe akosala na koya tikuna tozala baprojet ebele mpona bino kofungola bacentre ya mike pembeni kuna bisika bozali epuis kolukela bamama na eloko nini bakokozala nango na maboko mpo bana na bazala te tozala na besoin ya transport makasi tozala na besoin ya bus oyo ekokende ozwaka bana na ngai nabeta sete likambo wana jusque là tozwi quand même so moto asali mama fo koloba ministre vice ministre Didier Mudibu en tout cas apesi biso bus nga nalobaki na kobomba bango te eza eloko moko ya malamu apesi biso bus alobi wana na compte na ye personnel apesi biso parce que abi madame donc soki bozwi bus bana bakoki kose déplasaka mais kinshasa eza monene bus moko so eke na matete bongo bato sikoyo ya kote mosusu baosala ndeni biso eke na kimbanseke bato asangamamba baoya ndeni donc eke boye ezongi boye moyen eza te donc vraiment bato boza na makoki bosunga biso
biso sali première pas biso tozo sala bosunga biso au moins ba bus comme ça to basa en déplacement neti bo lundi to yamba commune tamsu ya Bumbu bus ekeye ekezo bana Bumbu et na bangwa tango baso kita ba tisi bango ba bracelet ba koma congotisme na ba numéro de téléphone pour ka wa kimi pour bazara hyperactif ba retrouver bango ba latisi bango ba tablier ba koma congotisme pour basali bilambate ba bandiko sakana terrain foot ezali ba ping pong il y a tout comme en Europe. Après ça, ce qui est sili pose les années na cinéma, ça la cinéma ezali batali cinéma film na bango ba lié après ba continue na bis ba kezo ngi pas rapport na bango. Est-ce que le Gambie na Congo ezala avant na ibité so ezala alors muta boko soutenir bisoté bisika bozomi bozotala ngai obengi na numéro ya secrétaire lobinga mutu boye na ngina pesa eloko boye pourquoi pas so ngi to bomba kombo na to bomba so ngi to ba to loba en tout cas bosunga biso vraiment. Merci beaucoup. Maman Nangambote. Mbote papa. Ça fier aux assis maman Mélodie. Naza très fier aux assis maman Mélodie pour likambo asali ezali kamoko ya munene oyo ya mutu fo za na bolingo ebele pe na courage ebele. Okotangela biso nini oyo touché aux affaires aux assis maman Mélodie. eloko etouche ngai ezali nanu courage na ye na bolingo na ye oyo ya bana oyo toza bakinoise toyebi ke awa na mboka na biso bakoloba oyo azali mwana ya kizengi to azali mwana ya boye mais Mama Mélodie azolinga apesa batu exemple wana alakisa batu ke mwana oyo azali autiste azali kizengi te azali mwana oyo tozotala na mikili ya poto aza kozala na activité comme bana nyonso. Ngai personnellement na koyesa ba parents na ke ba pesa bana na valeur na répéter lisusu te mais Mama Mélodie auti koloba ngai pe lelo soki nazwi avion na ye Kinshasa eza pona na sima ya bana ya Mama Mélodie na sima ya Mama Mélodie na bana oyo batu balobaki tina te mais ba pesi biso tina po lelo so nazali boso caméra na kota na caméra te eza pona bana wana. Merci bandeko toujours micro moko batebele magazine to komi plus proche à population maman Nangambote. Mbote papa. Koyeba kombo? Kombo nanga Violetta Bokambulu ya na Mama Elodie. Lelo oza fier ya kozala ya Mama Elodie nini ukoloba na Elodie place aza. Na sepeli mingi merci mingi naza ko féliciter leki nanga Elodie po awuti na likambo yo vraiment bambula ebele toboti na ye mwana liboso ngai ye mobali ngape mobali bakoli nzela moko toyebaki te aye kobota su mwana musu amibale lisusu même malade donc ezali pasi mingi tolelaka migoso tout na famille pona likamango mais aza mama courage to vraiment azali courageuse ndenge abokoli bana na ye atie bango na centre te avani na bango na ndaku abokoli bango ye moko pe azwi initiation o initiative ya koya na Congo pona kosalisa bana misusu babomba bango po awa na Congo mwana otisi ezali mwana kisi mwana ya papa azana soko azana mbongo yali mwana wana balekisa ye na mbongo donc ya ekoyebisa bango ke ezali malade et les kaka et ko silence touté bana misusu bazalaka na ngo bakoma lokwa biso na yo misusu bazalaka na ngo et longwe ndambo etikali ndambo soki bapesi bango chance ya kobima koya awa kosala ba jeu komona ba professeur komona ba médecin bazali awa tango misusu bakofungwa mapo bazaba na moko mayele ebele mayele makasi mayele koleka mais ya bango mayele na bango ke ina sens wana mais bazali bana ndikisi te bali bana ndoki te bazali bana lokola bana nyonso ne en tout cas merci mingi na ndenge boye awa na musala na bino vraiment na sepeli mingi mbala liboso na leka na baikran boye en tout cas na sepeli ebele na pesi eka babona ne a continuer musala na ye ndenge asalaka kaka. Merci ande de sukisi Trésor Zolozolo et Penge Fofana naza na bureau ya Mama Elodie ezalaka nde boye soki oza mopanzi sango na mboka Congo atakenga il faut yaka na place information ya bakongolais ezali olobelango nde place pe na lobi na bato nyonso o basepelaki nanga joyeux anniversaire nanga bato tout basuetaki nga kobotama elamu nanga le 13 décembre ezalaka nde boye Trésor zozo na caméra Amos Lubaki merci quand de bon mesana kolanda me na kolobaka ndenge au président alobaki lobi soki nzambe apesi mutu apesaka ye nyonso nyonso po nini so apesio ça dit sagesse courage yango Mama Elodie détermination courage yango pe makambo na ye ezosimba soki année 2019 ezalaki ya réclamation
mais Epenge Fofana na lobi que non année 2020 ils a action. Merci.